botu nanga nini bandeko na ngai botu nanga ndenge nini botu nanga nini botu nanga ndenge nini ndenge tobeti match oyo niveau tokomi oyo na quart de finale nzoka nde tozwi yango mpe mbongo do fédération ndenge ezana mwa eloko ekoti reke kokoma na étape wana eza na bénéfice ya 1,300,000 mbongo oyo ekoti na fédération na biso ya bale. Le fait que Léopard est comme ça, il faut 1,300,000 $. Ça veut dire que soit Messani, soit Poussé, soit Ndé, qui tient le boulot, qui tient le boulot, pas non, on va dire. Esprit qui n'a pas de langue, vraiment, ça n'est pas bien. Et dans mon iba, Tokaboli, Bissengo ensemble, na Congo Brazzaville. En tout cas, bah frère Nabiswana, bien que Trobert va servir fleuve, mais dans mon iba perdre le contrôle. Je vais observer fleuve total na bango match et sa tension mais match ndena Égypte wana na ina no mami ngana ko le match Égypte wana parce que biso na Égypte maintenant donc na lo bagla la vidéo le fait que beta depuis 1974 jusqu'au gagner Égypte donc 50 jours pour jour 50 jours pour jour nous avons côté biso to gagner Égypte et tout cas le problème déjà sérieux les ali équipe ya Guinée autre beta na match au Égypte, contre les Noirs. En réalité, vrai, tous les pays noirs, par exemple, c'est RDC. Dès que tu as une forme à revolver, tu as une gâchette, la Centrafrique. Donc, tu as qui toko, et les cas tellement qui toko, mais toujours que les gars là-bas, Nil. Le problème, c'est que les amis Nil, et la limité, ça c'est un conseil que je suis venu donner. Ngaï n'a pas parmi les limité. Avec Guinée, les sous qui ne l'ont pas bani. Parce que ce qui ni voilà tout ça mais comme ça penalty. La chance on est dans la mort quoi. Tous les pays battu nous sur la méditation de Bikumbaya. Kimbangu na pharaon. Et Kimpavita na Kimbangu ba beti to beti bena pharaon limité na derrière nous. Parce que tout ça espoir na biso nyos to pesi et pas ya Mbote cher internaute, mbote ba congolais, mbote bande ko place tout bozali na yebi ke mikolo yo esprit patriotique et latiba na mboka nyonso plaisir ngala na ngolande na senga kabino ka bolingo ya Congo na ya ba congolais na mona ki bo manifester comme pendant na match à Léopard contre Égypte na lelo vraiment na lobela na makambo na ba sport et comme ko intéresser biso tellement que CAN aux na Côte d'Ivoire et sengi moyen ko kanga mote mezate atoza pe atoza nani. Nous avons vraiment maquillé les Congolais à la naote. D'ailleurs, au sala. D'ailleurs, au CPNA, vraiment, c'était un plaisir, un réel plaisir. Journée à dimanche. En tout cas, Maramdeng et les Kaki, en tout cas, Bana Léopard, Bas Congolais, peuple congolais dans son entièreté, Matondo Mingi. Mbotena na Rabi Lema. Nous avons Junior Kapa ya rife ki sombe et botu nanga nini bandeko na ngai botu nanga ndenge nini botu nanga nini botu nanga ndenge nini ndenge tobeti match oyo niveau tokomi oyo na quart de finale nzoka nde tozwi yango mpe mbongo do fédération ndenge ezana mwa eloko ekoti reke kokoma na étape wana eza na bénéfice ya 1,300,000 $, mbongo oyo ekoti na fédération na biso ya bale. Le fait que Léopard ekomi kaka na niveau na bango 1,300,000 $. Ça veut dire que soit Messani, soit Poussé, soit Ndé, qui tient le boulot, qui tient le boulot, pas non, on va dire. Esprit qui n'a pas de langue, vraiment, ça n'est pas bien. Et dans mon iba, Tokaboli, Bissengo ensemble, na Congo Brazzaville. En tout cas, bah frère Nabiswana, bien que Trobert va servir fleuve, mais dans mon iba perdre le contrôle, ma bosse n'est servir fleuve, total na bon match et sa tension mais match ndena Égypte wana na ina no namira ko lobela match Égypte wana babi ke biso na Égypte maintenant donc na lo bagla bino vidéo le kaki to beta depuis 1974 jusqu'au gagner Égypte donc 50 jours pour jour 50 jours pour jour nous avons côté biso to gagner Égypte mais tout cas le problème est sérieux ezali équipe ya Guinée autre beta na yango na sali constamment na ndenga mabete za banalise ka eza pour na équipe na biso parce que na bi que vendredi tozala na match à makasi ndenge bolanda vidéo oyo journée à vendredi match kozala tellement makasi et kozala tellement loyenge nde na zolo ba ke
à travers ma vidéo toujours ça là oyo ba message peut qu'on là coach surtout coach il y a des sabres yé mais mingi naza ko s'adresser na coach ya ba coach ya ba joueur na yebi kuna ezali Kidiaba ezali Kidiaba mutebana ba Bulaima bango bazali ba coach oyo bazo coacher gardien na biso oyo nayebi ke pendant ba penalty zo betama to début quand ebandaki en tout cas zalaki parmi bato bazo sepelisa biso te niveau na yambeli na ye koningana na ye mais pendant séance ba penalty wana bato ebele vraiment ba congolais ebele babayaki parce que ndenge ezako kende asalaki bato tellement pasi mais niveau esengo ye kopesa biso bokondima te niveau esengo biso bana barata kokende na baklasse alike bana batala match ti ya mena Brunel batala match ti bana tour ntongo bakomisa ti na ba 2 heures oyo mokili ningani totali Kinshasa bouger, Brazzaville bouger, Luanda bouger, Bruxelles bouger, Paris tomber, place tout bas congolais bazalaki na ba non congolais même bango ba ivoirien parce que boye ba ke match to bete gina Égypte on a mindere contre ba noir en réalité vrai versus d'autres tous les pays noirs bazaki sima RDC ndenge to baka biso ndi to kana forme revolver to na gâchette la centre Afrique donc to beta kitoko et le cas tellement kitoko mais toujours que les gars là banil problème dans la ele amingi banil et na lingité ça c'est un conseil que je suis venu donner ngai naza parmi bato ba lingité avec Guinée les sous que na bango tina banil parce que stocké nil voilà tout ça betap ka ba penalty ba chance en on est balama quoi tous les pays bato nous sur la méditation avec bitumba ya kimbangu na pharaon et kimpavita na kimbangu ba beti to beti bena pharaon limité na derrière parce que tous espoir na biso nyonso to pesi et pas ya gardien na biso pour bomona déjà motoro na maswako Égypte bazaki jana yombo même na batira penalty tanaka motoro ba otaka raté on s'attendait pas que motoro na maswako ba maswako oh to sepela que déjà que ba kambo ba tumtara takazate non pas maswako tout ba joueur na biso vraiment ba tie babi bo sali biso bien bino boyebi esengo bopesi mboka mobimba te boyebi esengo te bopesi na bakoko na biso te na bacentre na biso même ndaye mutumbu la place azali parce que ye nde moto asalaki to gagner Égypte pe epoke wana lelo tour oyo moto ayaki kogagner se biso Égypte ezali gardien na biso Lionel Passy oyo totieli siko motema tozopesa espoir ke noko bayekoli so baséance ya penalty très bien ko sauter no ko ningana yo apparemment na niveau ba penalty na mon ko tika ko yamata penalty mo côté wana pena do bi ko même sur la quart de finale mais côté on a moins inquiété des ça kaka ke niveau na ko ningana wana penalty baninga ba stable baninga vraiment ba stable na penalty bien sûr que au bangisaki moninga no garder beti likolo Gabaski abeta ko bena likolo apesa biso makambo raisonner ce que reso yo attaquer mais tous les gens qui bêta mais les voisins parce qu'ils sont de surveiller fleuve talent toujours sous ces jours là et ça lui fait plaisir alors bilingue aussi pour pesi biso na pour continuer ko pesa biso ka bilingue wana en tout cas match à vendredi ndenge na loba boye match à vendredi biso na sina lotaki ndoto parce que na moni nza ba pesi biso sous chance mususu Côte d'Ivoire à l'ongoli Sénégal est-ce que beaucoup dit Côte d'Ivoire à l'ongoli Sénégal maintenant ngai ondre butuma to souffrir banda kane bandaki sur le plan spirituel na ngata la contrôle moroté mais na utomona na ebité na kobenga ngo songe vision quoi na mona lokola biso tozo betana Côte d'Ivoire na finale sincèrement parlant na moni eloko moko ndenge wana nzamba le kaliboso puisque betapa kokoma côté wana etikali mibale so to gagner quart de finale to gagner demi-finale so to gagner demi-finale to komi na finale le tout ça na deux matchs importants oh chaque match so ki to komi en tout cas surtout quart de finale ceux qui ont raté et ceux qui ont gagné une fois que demi-finale c'est que tu as les teams qu'on coupe et qu'on la Côte d'Ivoire parce que dans demi-finale ceux qui ont poli beaucoup tika la wana pour la troisième place des sous donc tu bénéficier babilo to soit ka période match ça tu betaka la équipe ni quand on est dans la série à musée na Burkina Faso tu mets troisième voilà tu mets troisième tu le pays organisateur
on dirait Burkina Faso, on a tout gagné à Makasi. Donc je voudrais que tout bilinguana, Badjogo, Fisto Bakero depuis Cape Town, le Djogo Nangai, Bakero. En tout cas, Léopard fait ça la biso bien. Tout ça, l'époque à Fati, époque où Marambo Ratakate, et Nana Masolo, les lois bêtés, Namarambo, les lois, non. Awa, politique et peu maintenant, nous sommes dans une concentration, Makasi, Maramamboka, et là, Léopard, et Zaraba opposant, et Zaraba rebelle, et Zaraba Nagno. Tout le monde avait regardé le match, et puis tout le monde était content. Tina Kigali. Batalaki match na biso. Benemi na biso ba voisin na biso na tout. Tout le monde a vraiment tout ce pays ici Afrique noire momba, Afrique noire vraiment tout ça qui est à la hauteur parce que il y a eu des gens au batalaki match wana, l'esprit te que batala match à Congo, mais toi qui na bato batalaki match wana, l'esprit il y a Congo contre Afrique noire contre Afrique ya mindele. Et na minute yo Congo muto aza ko mener dans les pays arabes, la plupart des pays Maghreb, donc Afrique du Sud, si l'on a bien à Maroc, on a Afrique du Sud, si l'on a Maroc, pour que tout le monde bien, tout le monde a des tout le monde a Cap Vert, Côte d'Ivoire, donc, on a besoin de tout ça, on a besoin de tout ça, c'est ça quoi. Et donc, tout ça, on attend, il y a Makasi, tout ça, Guinée, Oyo. Guinée, Sunani, bande konanga Guinée. Bakambu Guinée Sunani, chassel memba Guinée Sunani. Stanislas Katompa Guinée Sunani. En tout cas, beta ba Guinée la contre Mir vraiment. Et pour éviter tout comme on a makambu yaba tir au but. Vraiment ça je n'aime pas. Parce que côté on a assurance exacte. Sincèrement côté on a assurance exacte, maintenant on démarque Yamine Likoya et n'a lobby déjà victoire na République démocratique du Congo, victoire en Léopard. Tout ça, si Manabino a commencé par les chefs d'État, je crois les gens ont vu des vidéos, les circuler. Dans tout le monde a présent de soutenir l'équipe, le rôle à OYOT. Ministre des Sports, peut merci. Dans mon avis, Bobini na vestiaire, donc ensemble, unité en esprit, on a tout que na ondengwana, malheur na bokechwa ya mbomuto ali boma muto oyo. Nzamba bokechwa so na giombelo ticket. Yo sozo souhaiter pour la personne négative et simbatin. Ah, toi, on a taille normal. Nzambe na biso nazaka wo seno bande ko nga ba congolais que Nzambe za na contrôle na biso bino tembe. De tout ça tellement dans les bons. Année 2024, tito comme en décembre. Ba on va continuer na bizale na mabe. C'est que boka benimi à Congo. Na lingi ke ba tebele bazala na roi ba boketu te boketu banda lelo na ko fongola bino de vérité. Congolais so botali boketu azaka patriote te. Aza allié ya ba M23. Parce que y a M23 bazara na soueka ya moko ya négativité makamambo kana biso. Et so comme congolais moko vandi akobi Congo c'est Égypte. Les londres za boketu okobi muto Guinée pour biso yo zaka toujours zaïrois biso za ba congolais. De la minute okobi guinéen, wayambo guinéen. Tala degré. Parce que biso ka nzamba no zaka na el la biso peut on confondre kaka tala mboka moma ndenge sepela. Et puis la sepela ki na Meshak Elia entre Meshak ou bien Wissi Alobi, quand Oyo na victoire Oyo a dédié on a bandé qu'on a vu soit Est, on va souffrir dans ma guerre, il y a ba rebelle, il y a ba Rwandais, il y a ba M23. En tout cas, merci pour le message voilà. Et toujours sous Simanabino, makasi. Tika na pesa mbote belé na président Chimba, mbote na président Chikito Mushashino, mbote na Idinga Ndukalubi, grand prêtre donc Mbote na Tumbakolesha ya Mama Laurence, bon mon message Kiki Kezong ya Mama Bibiane BBC, Didier Senga ya Mama Dobino tout Sima Léopard, les Léopard, donc biso tout refait qui sont bena Mama Bino tout Sima Léopard, Congolais mon côté tout ya kosa oté, tout le monde Sima Léopard, attends mon scénario, tout le monde Sima Léopard, mon dimanche ma phénomène mon na viva kawa. Nazaki quelque part na zoya boye quelque part nga na oya na komaka boye na kaka o kotoyo ndenge za boye makambo baby nani ndenge to za boye koto makambo baby dimanche match ezobetama ata ba moto apamba ezotambola nango te ata eloko moko ezotambola nango te donc ezaki ya koinda mabe et tozala ensemble
tolingana tozala bomoko pour que makamtu ezala bien. Plein succès na ba Léopard na biso, plein succès na coach na biso de Sabre, plein succès nyonso kende bien et Dieu azala au contrôle. Et vendredi na lingi vraiment tozala nelonga, tous les prophètes à malheur là-bas, que vous soyez confondus comme les Égyptiens, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Et mbalo bon les Égyptiens na balimo yango te sous na makambo to pesi makambo Congolais zo makambo Léopard zo makambo tout le monde baza simanabino pour ça la bien tout le monde très prochainement na occasion mususu mais na que vendredi elonga ezali na ngabu na biso mutu akosa otemo na Congo mutu nyonso sima Léopard ata ozanani d'abord Zalana nous c'est Léopard, nous devons va Congolais à Brazzaville, balakisi biso malgré tout ça, auto si ba servir fleuve, mais babi pesa qui corps et âme, ba ko prier pour la Léopard rezo babi RDC zo ata bango bazate mais essentiel RDC zo. Tala bato ba fongolé biso motema boy. Alors on va tous ba fongolé biso motema, biso veto ça là, monde entier plaisir, surtout biso to gagner kano to yena ngwa, toujours ma coupe oyo bande konanga. Mais tu éviter ndenge niveau, mokili bana considérer biso zo biso ba confiance parce que depuis tu gagné 2 fois. Égypte on a tout temps gagné, yem tu as un record là-bas. Quand nous sur lesquels yem tu as gagné pour les rabat tout. Ils ont gagné toujours premier can en 74, deuxième can tous en 78. Banda wana yombo etikala libera. Et puis avec notre seul joueur légende Ndaye Mutumbula, le seul joueur tilelo bazoko tous les joueurs toutes les compétitions kan ndengeyaka. Mutozoko mana ba nombre de buts de Rolanda ya zate. Aucun buteur n'a atteint le nombre de 9 buts au ballon là record ya Ndaye Mutumbula. Donc, il y a un mtezali maintenir. D'où, dans ce cas, tout ça obligé, il y a se séparer, fait qu'on s'appelle là que record on a tikali tilelo, tous dominer, tout dominera bango. Tilelo, le premier pays, et ça la record, il y a marambo à Bale, et zali, il y a 9 buts on a tikali tilelo, et ça biso ba congolais. Voilà la première des choses. Et puis quand biso ba congolais, le tout premier pays noir, au Togenda qui coupe du monde, et zala biso malgré tout polara makasi la coupe du monde non mais premier pays l'Afrique noire pour participer qui la coupe du monde et zalaki biso et tout lingi sko bilenyango et tout revivre vraiment celui que sungi pena boka biso en 2024 tozui Cannes et puis coupe du monde toyo kende susu en tout cas et vous avez plaisir ya ko sakanate merci na ba Congo wana mbola ngai bobanga te mbola ngane boka na oganga ala amoni papa yango ko continue mba alinga boete di alinga boete bozaki bele bona kolanda ngai merci na ndenge bozo continuer kopesa biso confiance à travers tindika ne zappez pas soyez vigilants bon pesa biso ka yango ne bo pesa biso bolingo ya Congo na ya ba Congolais soko monite ko dimate évangile Saint Thomas yo tozali tozala ensemble tolingana merci na Rabilema merci na Junior Kapaya merci na Refek Kisombe. Victoire à nos Léopards. Bye bye. Et non,